Okangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe osaleaka biso ngolu na yo yawe kemo na yo kemo na yo kemo na yo nzambe na ngai kemo na yo kemo na yo kemo na yo nzambe na ngai kemo na yo kemo na yo kemo na yo nzambe na ngai kemo na yo kemo na yo kemo na yo nzambe na ngai papa na bango atika bango te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Salut à tous et à toutes nos abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast TV. Yabiso Podcast TV, la chaîne qui change l'atmosphère médiatique, une chaîne éducative. Donc, comme moment au Wapi, au humble serviteur Nabino Sarif Arnaud Balou, Azalakana toujours, pour ko PC Labino Obolu Kaka toujours. Ça arrive Arnaud Balou, garçon le plus simple. Moi na ya meje, moi na moko o alingane ba problème te. Moi na moko o ye ami kiti sana liboso ya ba yaya ya ba tata ya ba mama pe ya baleki. Vraiment o wapika na Sabino tango nyoso ke ça arrive Arnaud Balou n'a pas fini de vous surprendre. Ça arrive Arnaud Balou toujours y à Kotaka. Akotaka petanga abimaka na eloko bosepela nango et na bosani ko pesa mbote te na pesi mbote na ba boss nanga toujours ya bino pe mbote yango yo ba boss sans oublier na pesi pe mbote nanga toujours na maman nanga Laura Chou na bosani opia mbote te wana toujours ça arrive Arnaud Balouka ndenge na ebisa bino que ça arrive n'a pas toujours fini de vous surprendre et le vraiment nazali awa donc vous zappez, vous abonnez toujours à la chaîne Nabiso, Yabiso Podcast TV, vous aimez, vous likez, vous partagez émission Nabino vraiment, et vraiment un participé à l'idéologie en sakanate. Vraiment vous découvrez, je sais bien que vous avez mon nangai awa naza pena pene na habité ngana otanga kombo te pe na présenter te bango mo baza na mieux placé pour nous se présenter pour vous découvrir mais on ngana lobaka on ngana moni awa on ngana découvrir awa kana ko kota na ngai on ngana bimisela bino lelo non mutinos tu o ala nanga azabini je suis sûr que vous abini pour au grâce on ngana écouta wa je ne sais pas donc restez-vous toujours branchés et vous s'abonner vous aimer vous liker toujours émission Nabiso restez-vous toujours branchés mbote na mbota pamba na mbota pamba esanga déjà esengo ya zapene ya bato minene boye pene na bino vraiment beaucoup moko na moko ko banda ko se présenter to bandi pa yaya je réponds au nom de Providence qui est ici nga kombola ngai Mabinga Gospel. My name is Lufiolus Mabinga Winner. Wow. Yo kino kana na Angleterre. Ah bato na bien, bato Londres, je suis sûr que mon boss, il bangla no betela nga. Na yo kanwa na découvrir alors ACGP, bato ba anglais baza boss. Pesa ete micro. Combo s'est présenté. Good morning, my name is Prevodi. Wow, Prevodi. Vraiment beaucoup plus c'est moni bo pesi biso ba kombo na bino kasi non sepela yaya o ete na biso linyo ko vraiment o talisa biso bozali banani pour na monika na écouta na moni peut-être drone tout ça en tout cas vraiment il faut te découvrir bino elongo na bande ko na biso ya biso podcast TV o bazolanda biso partout o se présenter aux ali nani au sala vraiment ni nazo bande ko se présenter. OK Comme nangai qui est c'est Mabinga Providence. Oui. La simple personne, le coup ngana yo mtozolandanga.
naza mwana moko oyo ayembaka. Ah oui. Na ye na meka koyemba. Oui. Na ngolo nzambe pe eloko soki olinyango nzambe pe apesa yango mutu. Encore nalinga koyemba makasi nzambe apesa pe likabo na pana nga na yembaka na konsola mtema batu na pesa ba solution na mtema à travers kaka nzembo nazoyemba. C'est ça. Vraiment. Oyemba kaka est-ce que koyemba yango ndolobi oyemba anuka wana. Oyemba koyemba ngo est-ce que oyekoli yango na classe to okoteka na église moko donc ebande ndeni kabo ebande parce que ebande no ndenge nini. Koyemba na biso ebandaka po biso nde tozabo. Papa aboti biso aza moyembi, maman aboti biso aza moyembi donc ya makila. Donc balakisi biso te otangi yango école te tofutela mbongo te. Nzamba apesa biso comme don na kati makila na biso de bimi to comment oyemba. Waouh. Donc bien vraiment dans le lien familial, je peux dire Ouais. dans le lien familial dans ya makila pena donc en tout cas vraiment libota minu pas molama. Nabi boye ndenge sikoyo eza ya makila bongo o kanisa rappé ko keliko kolisa yango quelque part to o kolisa yango oyemba quelque part lisusu déjà to nini. Likanisi na ngai za pe un jour so na sibe étude na ngai nakende côté bayekola koyemba nakende ko apprendre encore plus na savoir mais pour l'instant na kati église to répétaka to yemba na biso na sa église Mesad. Ah bon? Na ba travail to travail na améliorer na malembe. Ah ok, donc actuellement pe ozana esika oyo oyembaka. Merci beaucoup en tout cas vraiment na sepe na ba réponse na yo. Moi mituna mukie ezali mituna ya batu ya biso podcast TV malheureusement monoko ezali ya ngai kasi mituna ezali vraiment ya bango. Nebi ba réponse et ozongaka epai na yo. Ndenge boyemba boye vraiment na habité mobilité na opena po okomoyemba en tout cas ngape ngai na tika loyembo parce que bansuba la pe ana dongo ana grâce mais au monde ka boye azokipe na vraiment te à se donner na maramususu et surtout que vous surtout que lelo na mokili ya lelo talaka ndenge kilelo donc monde comme un peu bizarre ba jeune fille kolanda loyenge kotala ba TV ba kosa ba n'importe quoi na ba Facebook réseaux sociaux mais yo sikoyo ozaka toujours motivation donc ngai funa yemba ngai faut na sisi étude na continuer tout ceci c'est là et loko nini venez ça la ko ozana motivation ana Elo esala nga za motivation na ana eza po ete nalinga musique makasi yango namona yango ndeti richesse namona batela yango makasi po eloko nzambe apesi bilo mosusu nzambe abandela akopesa yango 2 fois 3 fois te apesaka mbala moko nayebi te eloko naza nango soki ekei nakozwa yango lisusu nozwa te yango nabatela yango makasi. Vraiment. N'a pas passé micro, na moni frère pe azala zota la zoseka. Frère nanga na bandi luko peso susu bonjour. Bonjour. Attends na tabou na mona pena o ba frère Moïse Mbi alobité o ya mboka na biso vraiment. Frère nanga même question quand notre na grande sœur pour na moni boza famille chrétienne, famille mo o boza na grâce ko ka bino ka konga o na yo ka wana vraiment yango pousser ngana poussa na pays na bino. En tout cas, s'il vous plaît, vous zappez kalaté toyo que l'homo a on habité. En tout cas, tous à la peine bénéficier de la grâce oyo. Frère, elo nini et ça la kayo vraiment au kangamana loyembo. Ezalani. Elo esala ngana kawana loyembo parce que na loyembo kana mona batu bisu nzamba tombola baona loyembo. Wow. Ndeka batu misu bayemba bongo ba voyager. Wow. Bakena mikili ya poto. Wow. Pon chance ya na vipeka mbala moko. Wow. Soko rente opportunité ko yemba donc ezonga lisuti. Donc faut kangamane loko o nzamba peso dans nzamba pesio faut kangamana ngopo soko bungisha ngo nzamba ozong selongo lisuti po monike wala chair. Wow. Ce qui la chair. Wow. Po wa mutu moka atika makambo o négliger donc o nzamba pesio. Moi nzamba peso ngo lisusu ezate. Vraiment. Merci beaucoup. Tout l'examen micro à pas frère Nabiso.
papa anglais, pardon pour le bien sur anglais. Ah, toi, là, pour ça, tu as ndinga beto, s'il vous plaît. Bah, dans Londres, je sais que, ah, je bête les sous anglais, mais dans la poste, non, on appelle un yo capo à Boumanga. Tout ça, lingala, ah, toujours, papa, nous avons na musique. O sepela po ani koyemba, po ani no sepela koyemba pena. Nga na sepela koyemba parce que isa don na nga bapesa. Oui. Epa ya Nzambe. Isa don na yo. Na botamela ngo. Botamela yango. Siko to moyemba wana. Oyemba batu ba sepela, isa la kunde. Nga. Ah oui. Isa la nga bien. Isa la vraiment bien. Est-ce que o rêve appel lobby, o comme un grand artiste ya mboka OP, ba talopé et oui peut devant y a batu pe oyemba pe, est-ce que c'est pe la o rêve en OP? Ah bon. Le côté studio, aussi Mbappé na banzembo na. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, merci Toya, satisfait. Ah, tout le monde Kakol. Ah, personne ne comprend Kakol. On est net catholique, qui ça monte mon rebelle, ça la discrimination. Notre chaîne Yabiso Podcast TV, c'est une chaîne inclusive. Chaîne mon cousin la inclusive. Papa, yo pe tout ça ah na tout le monde au Canada. Yo osuka no kana drum to oyemba rapide. Merci pour la parole. Oui. La souka na drumti. Donc, je peux y m'arraper. On a mes mamans ou a béni. Oh, quelle famille. Donc, je peux y m'arraper. Ah. C'est quoi, parce que là, on est ça, la motivation, on est au monde à l'ibota, no boy, papa yembaka, maman yembaka. Yo peux se botter dans la famille, mo boy, on a grâce à l'yembo. Ne te mona to ebi biso surtout. To mona famille mo te ba famille makoma. Famille makoma bazala ba on est tout ba chante aujourd'hui. Malheureusement notre sœur Nabiso a pesane chanson chrétienne mu Congo, mais azana grâce mon peka ya yemba. Le reste frère ba yemba toujours na sœur ba sœur na. Donc yo pour se retrouver dans famille mo lokwa ya bongo. Et ça la ronde ngeni. Et ça la ronde ni na bota na famille mo biso sto yemba, papa yemba, maman yemba ka. N'évitez ça la ronde. Et ça la rend kitoko makasi. Vraiment. Kasi. Ah, est-ce que yo biso tout monde aura na drum ah. N'évitez siko, prouver bateau ba la biso. Pour ba mono ka yo ting ting ting. Mais siko yo pesa biso ta moi vocal moro boye, biso to confirmer pena ki yo pe oyemba. Kanze mo oyemba. Onde na yeba eti mtayemanzi. Yo sala ka vocal biso to na posta to kaka mongongo wana. To eba pe moto na biso o beta druma. Kakol na biso na bonzambe. Yepe aye akat ali alisango pena donc. Nakola na maboko na yo, na yekola na kelasi na yo, mosungi mokolo apesi na yo. Eza se molimo santu, motema na ngai ezoka bapota, batrahison na bajugement ya bato. Je me suis réveillé na moya na yo, kotika nga te nzela eza na nomola ye. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sans plus tarder, tozongisi micro pa yaya. Namoni sikoyo toza na biso na bino kaka lelo penanga na bino. Donc même ça da maman abongisa place ngana okenanga te ya biso podcast TV to kofa na biso ka po ba grâce ngana monia wa na liga na za bénéficiaire. Sans plus tarder, tozotika moi ngonga mukie boyoka bino monga na lobate vraiment te notre chaîne ya biso podcast TV toza béni na ko découvrir ba grâce ya boye te non loba mingi te bino moka boyoka totika moi temps ba yemba ba kumisa nzambe bongo tozonga na bango lisusu Nabila yo Yesu nanga Pete yo kolo nanga Yamae kateli nanga ikolo nanga Eutina motema nanga
Zambalole natika yo lisusu te Natalina Gologota Papa Kunandeo Kufela Kinga Yahweh Ozaki Esikada Ngai Kolo Nanga Ofutaki Nyongo Yebangai Nabila oh Nabila oh Sendela na yo puete oh Yebangai Natala Ekulu suna yo puete oh okuve Yebangai Nabila Sendela na yo puete oh okuvela kinga Natikina maboko nayo libota na ngai Olongo yaka masume katina bango yawe Okangola bandeko na ngai solo nabila kelima be Osalela kabiso ngoluna yo yawe Nakabina maboko nayo Eglesia nanga nzambo Olongo ya masumu katina bango yawe Okangola bandeko na ngai solo nabila kelima be Osalea kabiso ngoluna yo yawe Yemba Yesu nanga Yesu Osokola motema nanga Yo yemba nanga Yesu Yema Yesu nanga Yesu Osokola motema nanga Onabika Tobanda na yo kala Kolo nanga Papa nanga Yesu Touti na yo mosika Na bazeye Na maretrete Koluka yo Na bajen de priere Mabolongo na seo Dela ya pake Pea mange nyenge oh Papa bane yawe Tobanda na yo kala Kolo nanga Papa nanga Yesu Touti na yo mosika Na baveye Na baretrete Koluka yo Na bajen de priere Mabolongo na seo Dela ya pake Pea luzizila oh Kemonayo Zamelanga Kemonayo Zamelanga Kemonayo Zamelanga Kemonayo Zamelanga Ozali malamu mokozi nanga Osali ya mingi na bo
moinanga emonayo kemonayo kemonayo zamena obolingo na yo etini ngai nagumamela yo natomona yo nayebisa yo misala na yo boninga malambo oyatikakanga te kemonayo 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 zamenanga bolingo na yo etini ngai nagumamela yo natomona yo nayebisa yo misala na yo boninga malambo oyatikakanga te ngate kemonayo kemonayo zamenanga soki nga natali bisika na uti na bisika na kokende etini ngawe nayebisa yo yozakaka mosungi nanga elike momonanga emonayo kemonayo kemonayo zamena wema touti mosika touti mosika yakabana touti mosike na bangoma baveye baretrete yaya touti mosika yaya touti mosika na bapotopoto touti na yo papa mosika esika lokotanga yo mokotema papa bana touti mosika yo moko oyebi esika lokotanga yeya oyebe esika yozomemanga yoyo touti mosika papa bana touti mosika oyema touti mosika touti na yo papa mosika yawalela touti mosika yawe nanga touti mosika papa bana mosika. Encore une fois, applaudissez tous. Vraiment, non. Ah, Seigneur Jésus. Non, regardez. Applaudissez tous encore. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ingénieur Josué na Simoza kuna yebiselanga boss na biso nga nozonga soutien na tikali na ndako yo na tika na famille oyo parce que grâce nga na trouver awa na omona na posa obimezati non mon nene tika na mata il fallait pas okata bango te ingénieur Josué. En tout cas je ne sais pas. Maman grâce à bouye bande ko na biso ya chaîne na biso ya biso podcast TV makambo bebota ngo wapi sona ya biso podcastivité bo découvrir ba grâce ya boye to ba talent ya boye wapi sona awa ya biso podcastivité. En tout cas bozangi singa bozima le banana nyos tu nazaki na yango vraiment. En tout cas merci beaucoup tandinge to ke bongo na bi est-ce que na ko tu na boye moko na bino il faut attendre nga kombo ya artiste préféré na ye artiste oye chante vraiment soki oye mbaye asepela rapé alobake nga o idol na ngai nga pe na lotaka pena na koma lokola ye to banana na yaya otangeli nga kombo ya o aza idol na yo usana mwa akapela ne muke opesi frère na nga puna micro oyelika mpa muto ya anglais awazo buka ngambanga na anglais. Merci pour la parole. Oui. Nga artiste préféré nanga eza Faveur Mukoko. Faveur Mukoko. Bien sûr que aza artiste moi autour de ma mikolo yo. Oui. Mais depuis abana ko interpréter ba chant na ye, na banda de ko sepela na ye. Ah oui. Ba interprétation na ye ndo toucher nga makasi. Tindi a comme pe ko sa ba chant personnel na ye moko. Ah OK.
moto. Sikoyo pesa biso ata mwa vocal na ye mwa parce que bato base souvenir na nzembo ya frère na biso simotolo. Awa tosangani ebele boye liboso na yo mwana pate na mikumba tozana yango na kondima toyepa na yo na maloba na yo esika bomoi ezali na maloba na yo l'impossible devient possible oyebi baposa mitema esika makanisi esuki awana bozalisa mina yo toye kosopelo mitema na maloba na yo esika bomoi ezali na maloba na yo l'impossible devient possible. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nevike, ba téléspectateur na biso boza satisfait nga ama ya misuka bomo na nga yawa. Donc na esengono kokate, donc je suis béni vraiment na koka ba grâce ya boye. Pesa me passer micro kuna pas frère na biso. Frère nini o vraiment aza idole na yo frère oyo o sepela vraiment na emi o loba o reva o koma lokola ye ko yemba lobi. Bon, merci pour la parole. Bazana bango belé, artiste basé belé. Oui. Ton azaka no moi mukie, wana na âge de 5 ans. Na bando linga frère moko, frère Nelson Kikem. Malgré yo kana soute mais nga banda ko linga makasi. Vraiment. Ponzembo moko asala ka secret nanga Nelson ezali se kombo Jésus. Bato bako tuna kanga richesse na yo ekobimela wapi eyano libango richesse na nga ekobima na Yesu po etasopaki makila ponanga yende o ngate o yende o. Deuxième personne on alingaka eza frère Diax Nimpongo abimineka mikolo yo me nzembo abeti esepelisi bato makasi pe nzembo abeti nga moko na motema na nga soki naotala yango na télévision soki baleki yango donc na osepela su te Vraiment. namona yango lokwa mwa nzembo moko ekoyisanga lola Alléluia. nzembo mwa kitoko Vraiment, vraiment. nalinga nzembo wana makasi po ape mutu moko ya majabu. Ah bon. Ayemi nzembo bayebaka kotombola bayebaka konetola moto oyo mokili sundola de apodi kuna na lola bazoyeba nzambe ya bikeke oyo abongolaka bikoke afongoleli bango bikoke mapamboleki nzinde tibakake apikolaka soni ataka bilei na sani na ndako ya moto bacholaki na mesa ya moto basekaki. Merci beaucoup, merci, merci. Maman, collègue ici. Frère Nabiso, les grands stars. Alors, c'est pas artiste, hein? Oh, ben la grande star, vous n'avez pas vraiment un lobby. Vraiment. tout cas artiste ni yo sepela na vraiment banzembo yo sepela bazami sato en tout cas ko sala bis otangi nga kombo ya moko osali ya liboso ezala Moïse Mbiye ya liboso Moïse Mbiye nalingaka ye oui nzembo na ya sala una sepela nango na nzela kuna likolo bozolala te o batela kangai omdela kangai bisika nyonso na tema tambe ezopesa melanga na ndimi na ngai sio banjelu lelo bazane sengo po mokonzi yangu ya ewana telemi ayoki kolela ya bana naye kolandalanda naye ezalaki pamba wana liboso ya libale nani tukombone Nelson oui nzembo neti nzembo nini ya Nelson nzembo nandolinga nasengi nayo kolo ese bikisanga ye nabeleli yo nzamba mabinge bikisanga ye
sanga e wana deuxième. Deuxième. Troisième dezali ne kombo na ezali Fiston Mbuyi. Ok, oui. Yesu ani mumuzambe lele lele lele. Yesu ani musambia yani vita ya mimuchi mnalele. Yesu ani mumuzambe lele lele. Yesu ani musambia yani vita ya mimuchi mnalele. Ya Yesu muimane adi Yesu zamimane adi ya kundenge. Alléluia. Merci. Tikele no micro. Par curiosité, naoki obinzambe ya mabinga. Je sais pas, frère Nelson Daimba nzambe ya mabinga to mabinga on ezali kombo yo yebi. Mabinga ezali kombo nga na yebi na tie kaka. Ah, tie kaka mabinga ndezana. ndezana. Nzambe ya Lola. Ok, yo tie Mabinga nzambe ya ezali mabinga. kombo ya famille na biso. Waouh, c'est très donc vos famille mabinga. Ah ok. En tout cas, personne en vie au télé, mana bin, nzembo asuko beti, wana mutu ashi donc vraiment l'habité. Bah abonnez na biso, ya biso podcast TV, bo commenter, bo liker émission na bino vraiment. En tout cas, n'habité makambo bo zongo wapsoki na chaîne na biso te, ya biso podcast TV. Kande biso toza béni, je suis sûr que bino pe bo landanga boza déjà béni na grâce oyo. Ozongeli ya na micro. Oui, na ça la question au pona bino ezali question ya bande ko na biso ya biso podcast TV ba abonné na biso ba lobi boy. Ne vraiment bozali koyembela nzambe boy makasi parce que tout le monde en peut déjà. Na mboka na biso salama tout temps ba kombote ba artiste belé ba ye na lo yembo ya nzambe ba ye vraiment makasi na makambo ya nzambe. Mais producteur soit monani a produit bino pe alobi que ana posa bo ando imba ba chanson profonde. Éviter bolinga to boboya. Vraiment, producteur wana sokaye to lingate. Pourquoi? Eza nature na biso te. Oui. To bando yemba ba chant profane. Po biso ba chant profane ya ba condition nango. Mais chant chrétien eza sans condition. Oyembela uniquement nzambe. Ba chant profane de to comme mona ba musicien mususu ba comment okota ba quelque part. Mais biso to linga kaka nzambe to kota esika te to zaka na nzela moko. Ah bon. Chant chrétienne. Vraiment. Som producteur na ye jamais to kondima. Mais Parce bino qu'il y a une nature na biso te. mais bino ne producteur net boye producteur ou vraiment aye à produire beaucoup de pata studio pour na mambo ya kolo kumu na nzambe ko mbela ka toujours nzambe. Alors vous allez après. Là to kozala prêt parce que eza pour na honneur na biso pe aye. OK. Merci beaucoup. Mais si qu'on a notre mituna o. Bo sangisa ndeni ni entre classe na ba répétition na musique, je ne sais pas parce que il faut le temps à autre classe faut simba kaye ou ça répéter ou revoir ba ni na yo ba leçon mais il fallait que sous rep ou répéter pour na kilt tout ça n'importe place on a bo améliorer on ndenge nini classe na répétition. La Bible nous dit hein. Oui. Chaque chose en son temps. Oui. Il y a un temps pour toute chose. Oui. Tant il y a coquin de classe ezali. Tant il y a répétition ezali, ya kusala musala ezali, ya kusala eloko wana ngokosa ezali. Ndeti ngai na tongo. So toza na sera classe, na tongo na lamuki na ki école. Revenu na 12h 13h. Tono ya na bali musala, soki era répétition ou église ekoki, je dois laisser au nyonso na zana. Je dois na kende. Dans les obligations on s'imposa dans un droit ya kokende esika oyo esengeli po ezangonga nango. Oui. So ezangonga no te na okende te. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tozaka toujours na bino awa. Nana tuna question au bout. Secret ya voix na bino ezapena nini parce que voix mona ezana cassure te moi secret ya nezanini vraiment secret ya voix na bino ezani pour ma futa ezani secret ya voix na bino. Là on n'a pas de secret. Oui. To sala kaka babiloko o eza kopekisama po artiste alia te muto azana besoin voix ebatilama. Ah non okosunga pe ba artiste msu ba Holanda biso bango pe ba luka neti nga pe na luka ko yemba lokwa bilo pe msunga pe na ko za mayele na koma na secret ya voix na po tono yemba donc secret da
bablo ndeti neti boye tolia ndeti nguba te ah ma ya pie tomelaka te ah pilipili toliaka te vraiment mabele toliaka te babiscuit so toki répétition toliaka te ok c'est ça. celui qui traite son corps directement relève le défi par excellent boyoki ndenge artiste na biso babi batraite accord na bango en tout cas vraiment batraite accord na bango dur et c'est pour cela bomoni baza na secret ya voix boye donc ndeko po landanga so linga ko ongo yemba lokola bango traité ka accord no dire boyaka babloko atanja okomo yemba lokola nga kunde na bwi na bandi déjà. Ok, merci beaucoup. Tozaka Anabino. Babi nangana tuna bana ngo bazaka na plateau yambi bango ba grand artiste okumisa wana. Bakopesa biso na ba âge na bango bana ba âge nini. Pourquoi bana ba ndenge nini? Bana ba mikolo te o bazokosa biso parce que mambo sala wa. Je trouve ça nini ngote no monongo ya sikapa na ngai. Donc babi singana tuna bana wana bufai na ba na plateau awa. Bapisa biso na ba âge na bango. Est-ce que bapisa biso bana ba classe nini batangaka wapi batangaka est-ce que to batangaka te moko na no apesa ngai yo tubani na yo ya D'accord, je suis élève oui natangaka na institut Yanda Mayemba. institut Yanda Mayemba oza na classe nini nazalaki na 4e na passé 5e des humanités na sala scientifique. ok ok âge na ngai nazaka juste na 15 ans 15 ans ok babone na biso botoyoka parce que la monde ba message comme kota net ka beaucoup mélanger nga s'il vous plaît botoyoka passez micro na frère na biso mususu kuna frère ni Nelson alors yo po pesi biso âge na yo classe nini ozanango Bon, totangaka te oui natangaka na complexe scolaire Dieu merci. Promoteur na biso komone papa Kanza Kia. Wow, papa Kanza Kia. Yo ka ba moto epesa mina mwana yo. OK. Monsieur o atangisi nga 6e komone monsieur Makie c'est Marquis. OK, monsieur Makie. Naza élève ya 6e année to uta ko sala et na FEP. Ah ou. Siko na mati 7e. OK. Âge na nga na mwana ya Congo kaka. Mais âge na nga na okokisa 12 ans. Ok, merci beaucoup. Tu peux pas messer anglais. Yo perception na yo ce que nous avons thème aux amis messi anglais, ou perception na lingala, ou perception na anglais. Ngai natangaka na complexe scolaire Dieu merci D. Dieu merci. OK. De première NTMD. OK. Dieu merci D. Promoteur na biso comme papa Kanza Kia. Ok, donc vous avez même promoteur. Ok, papa même Kanza Kia. Ok, je vous salue, papa Kanza Kia. Ok. Ngai Nazana 4e première na mati 5e première. Baptiste na biso. 4e première mati 5e. Félicitations, oui, ok. Ngai âge na nga eza naza na 9 ans. Ok. Donc 10 ans. Aux qui 10 ans. Ok, merci beaucoup. Toki na anglais. Ya mokie kara. Na anglais kaka moi kombo na yo wana na anglais tout ça. Pour ba téléspectateurs na biso ya Londres basé belé ba Hollande babi mais moi na ndingi na beta ba English. Oui. My name is Hayes. Oui. Fiaros Mabinga winner. Wow. L'exa micro goto comme ça. Tu es na akakol na biso kati na nkolo. Tout le monde a kakol kati na nkolo na bo nzambe sikoyo ye kakol ya bo nzambe. Opesi biso kombo classe otanga te âge nini. Bon, merci pour la parole. Comment on a Prévodi. OK, Prévodi. Vous en âge nini, vous en classe nini, otanga te. La tanka. Oui. Plus dans la 7e année. 7e. Dans la 2e. Mati 2e. OK, oui. La tanka justement la quartier 13 Kumbi. Kumbi, OK. Numéro 9. Vous en âge nini? Natanga na école Dieu âge. Natanga 13 na 14. OK, merci beaucoup. Tozongisi micro pa ya na biso. Kande tout la nawa. Toza toujours. Nebi que toza na kati ya lopangu na bango.
toza na kati ya lopango pena toaki ko rendre bana biso visite et bongo baboti na bango pe bazali tokoleka bongo jamais tozala béni parce que babiso okena so okena na boulangerie parfois so ngokende ba peso mapa na sachet okena ngo so ke pa ba mama bilanga ba peso mwandunda sala ka mwanga inga ya sala ko okena ngo. Alors comme moi je suis ici nazana ndaku ya l'homme de Dieu très puissant nazana ndaku ya mosali na nzambe, ça veut dire na mona nga peto na bima il faut na bima na grâce, il faut na bima na ba bénédiction na nga. Alors na koleka bongo te sans ko pousse na pembeni ya papa na biso l'homme de Dieu très puissant to me kapé koza béni na ko kaye na moi un mot na epeli susu et ça biso malamu mingi tozo ko approcher mama ya bana na biso pe papa na bango to koko mama leki banani ono stu bazana kata lopango moi un mot à dire mais sans plus tarder na ko me kapé ko pesa lisusu micro na ba voisin bandeko ya quartier toza na bango awa un peu de témoignage pour na bana biso na mongongo kitoko oyo nzambe apesa bango comment bandeko bazala pe bénéficier na grâce oyo na quartier bisika o wapi bana biso bafandi tozaka toujours wana nayebi ki nozongela nanga bango mais nakiti pa papa na mama. Merci beaucoup ka ndenge nayebi sebino toujours ke nazali vraiment na kati ya lopango ya bana na biso obo uti boza kolanda wana baza na grâce makasi wana et alors obo moni afandi pene na ngai azali papa oyo aboti bana wana et alors na kotika ye moko micro ako se présenter to banani o azali malgré tout na pe na laki songi na tangaki déjà avant o azali kasi ye moko ako bandela lisusu na ko se présenter boye ba pe o azali mbote papa mbote papa kombo na yo nani pe o se présenter to ye ba kombo na nga Philippe Mabinga. Papa Philippe Mabinga, papa ozali nani osalaka nini? Nazali papa bano moni bazoyemba naza pasteur musala na salaka yango. Merci beaucoup papa pasteur. Bo uti kolanda papa azali pasteur donc bomoni kama kilango ezongi kitara grâce wana donc aza béni jusqu'à la 4e génération. Donc papa siko tolingi un peu komeka ko tuna mo mituna muki est-ce que bana oyo yango grâce ya boye secret na yo ezaki nini po ozala béni na bano baza na grâce ya makasi boye? Secret à Christ. Vous avez l'homme sous cette gogo hérité, où il est malade. C'est le don qui vient du ciel. Le don est où tu n'as pas babouti. Ce qui est bimi na bana mais babouti c'est que c'est na mutu moko ko kozanelo ko wana na famille. Ndezo monango eza toujours ko ça la transcendance. Ngamona zaki moyembi. Pena za moyembi. Maman na bango za moyembi. Na diriger ba chorale Tembele. Na former ba tout Tembele. Tous on a moins expérience mais pour le belé na musala. Malgré le ministère et juste le temps de vendre sur la carte koyemba mingi maté mais les kabozali ou ekitiba na nzamba zongi sango na kati bana to pesi bango chance nyonso toujours souhaiter que basa le kambo ko kamusa ponde baza jana ba cantique on nous a inspiré à sika bango ba composer o ba yembaga grande sœur na bango la première année nanga azaja banzembo ya sasali ya malamu on nous a inspiré qui est et toujours bon de la ponga mo nzamba pesa banzembo belé mais ba mélodie mingi eza vocale ya chorale dans le chorale même de qui n'en ampleur. Voilà ce que je peux dire en grosso modo. Merci beaucoup Bolani papa alobi awa nzamba sala grâce zoka ba cantique eza na mwebele donc ba komara même donc je ne sais pas bande ko bolanda biso ba l'homme de Dieu oyo bozolanda biso na yebi ke l'homme de Dieu papa nanga Ezekiel olanda ngai depuis Belgique tala grâce ya boye papa lobi bana bana banzembo ebele pourquoi pas ceux qui coupent sa maboko na eloko aboye pona lokumu eso nka pa nkolo donc vraiment boki papa papa mutuna na ngai ezali un peu boye na moment où boye bana ba otanga classe et alors ce qui est un producteur wa monani qui vraiment qui a produire bana à côté sa bango studio banzembo na bango ezala produit je ne sais pas yozali Thomas yozali papa na bango mais habité okozala d'accord to okozala d'accord puis le gamba production
Pendant tout ce temps, ça allait un peu difficile parce que je veux que va décrocher un diplôme. Les dons vont continuer Moussala Nzam. Bayema libanda te sauf na quatre église. Parce que na moni mingi babimi babebi. To kambi moi tant moulai. To moni ba nebele babebi à cause ya banzonzi. Alors quand bazo le matali nzonzi peut-être va comprendre sens à monter. Nzonzi ngela sa banda ko ebele. Au moins nazaka ya banda ko ebele te. Moi nazaka yanda ko moko. Et nous avons préparé comme le rôle la carte de musicien simple, mais adorateur de l'église de Christ dans l'église. Parce que l'ensemble Moussala européen c'est le coup. Non pas parce que baza ko envisager bon, baza envisager royaume. C'est ce qui importe. Merci. Merci beaucoup papa. Ce qu'on bana pour notre côté à neti que parce que oui ba mbara na église. Classe église. Au Giraba, on est ni côté wana classe église. Faut batanga, faut que église, ba kendere, fallait tout sa place au Giraba on est. Même il y a un temps pour toute chose et chaque chose a son temps. Priorité zalinzame mais segundo faut batanga parce qu'à venir na bango carrière na bango ko sala so bazali na niveau té et ils allaient un peu négliger et puis passer ses amakas. Mais si on a un niveau même intellectuel, il y a bien. Partout, on se défendre, même si je ne suis pas là. On va affronter un grand homme, on va affronter un défi féminin. Ce n'est pas moi qui serai toujours avec les. On va se défendre. Alors, il faut avoir un niveau haut. Et pour permettre que même si je ne suis pas là, Christ est là et eux-mêmes aussi sont présents pour se défendre pour la cause. Merci beaucoup papa, nous sommes vraiment bénis. Donc Kande balobara esika bayambi o pambola minga vraiment na yamba miki toko awa chaîne biso ya biso podcast TV bomona nga na lobi naza awa je suis tellement béni. Je suis tellement béni parce que ndako naza lopango nazali ezali à l'homme de Dieu très puissant de bomona nga pena awa. Papa un mot à dire pour la chaîne na biso to pour na ba ndeko na biso ba olanda biso na libanda ya mboka. Numéro de contact oyo kokosunga parfois moi encouragement pour na bana na biso ou parfois mutu moi landa ki bana azalaki béni à travers na moment bazalaki ko adorer Dieu moi remerciement tout le bamoko au PC un mot biso to zappé béni na grâce na yo papa parce que grâce est particulière si un mot il y a déclaré sur la chaîne sur nous et au PC moi numéro de contact pour na bandeko bazali banda ya mboka ba olanda biso merci. Merci pour la participation au te rencontre au tout ça les lonabino toujours béni chaîne nabino nzambe ya salon et prospérer et kende de l'avant. Ce que nous pouvons demander na bazola nabiso libezol ba que ne méprisez pas les faibles commencements. Amen. Et bandeli et gozala mabe mais souka ikoko leka ibandena malamu. Et bao bazana badon bana batalent ba exerçango batiango ndenge bebi que moto akokotia les dons reçus de Dieu en disposition des autres. Donc les kabozala ya mutute mais la richesse nzamba pesi mutu or pour la richesse faut mutu salela yango et comme intérêt pour na batu mosusu. Amen. Un prophète a défini la musique comme l'art d'un son combinant les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ce n'est pas parce que toi qui chantes, tu es béni. Mais il faudrait que ce que tu fais devienne au moins une bénédiction pour les autres. C'est alors que les dons maintenant auront bénéficié le meilleur de ce que tu fais. Mais ce qui est là, ça là, et cadrer et bénir batute, comment battu bako ya pour bako porter main forte dans musala oyo ozosa. Toujours encourager aux gens musala nzambe, vous en loko nzambe. Tellement koyoka sonité ko se sous-estimer car motoko za na biloko moza plus meilleur par rapport aux autres conviés par baninga oko mona ki kanza bango ba leki nzoka nde o mutu yoza ya kovanda soko tellement on comprendre que na leki mutu a tellement na molai ming ba banga batu po aza ya kovanda tellement so courage affronter ba réalité car tout ce qui se présente devant toi comme obstacle peut devenir aussi une opportunité. Vraiment que Dieu les aide. Je souhaite que nous puissions faire musala mala
mpe nzambe apambola mpe yo mpoza na eloko ya kosala sala yango lobi ekozala bénéfique mpo na ntina humanité et le Seigneur sera béni dans les kabatier katina. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Numéro de contact, papa? Numéro de contact nangai ezali ya WhatsApp ezali 080 s'il vous plaît papa, tu vas dire plus 243 plus 243 80 86 47 845 plus 243 80 86 47 845. Pasteur Philippe Mabing. Merci beaucoup. Tu nous as vraiment béni. Quelle bénédiction au nganazi côté à Papster nanga mavinga. Donc tu as toujours né na bino kaka. Donc si et pas maman na bana na biso. Waouh, moi je suis béni. Bote maman. Bote papa. Ah. Toi na mona maman o babi ba nzete ya malamu na bambuma na yango. Non c'est que au bla banzete ya malamu bambuma ba produit dans l'invité. Maman opesi biso kombo na yo te oyebisi biso ozali par rapport ya bastar na biso tozana bango wana bongo tokende bino. En tout cas merci. Kombo nanga mama Solange. Bana oyo bazali bana na ngai. C'est ça. Donc bomoni bandeko balandi maman ya ba grand star na biso oyo ya mboka tozana bango kuna tozonga na bango lisusu ba parents na bango bomoni bo tozana papa mama yeyo awa. Donc bomoni mama ye ana makusa ça veut dire ngaso ke silia wa nganzambe bomona monde ba yambeli ngai. Donc moi je suis béni na ndenge nyonso là tous les plans. Alors maman na biso. Oui. Quand bomona bana onzamba pesio ikabu bana onzamba pesio otalaka lelo ba mabota to mona obota bana boye mitu pasi bana bayo karaté boye mama webisa nzambe nini vraiment na likabu ya boye bana nyonso tu bana likabu ya koyemba lokola babi papa za koyemba yo moko zaki koyemba webisa nzambe nini. Merci. En tout cas pour maman na sepelaka mingi quand on mona bango même na église bazo mata bazo yemba et puis prière nanga na yebisaka nzambe ete amema bango ka musika ba sentiment ya mokili en tout cas emona bango te esa nzambe abomba bango biloko oyo toomona lelo ba jeune sœur frère mingi bazosala ekomela bango te prière na ngai epai nzambe ezalaka bongo. C'est ça. Ok, merci beaucoup maman. Nano baboye est-ce que maman le sambo pe zala ke lobby omona bana yo pe comme ba grand star o lelo to omona boy basali minene ya nzambo boyembela nzambe topesi exemple quoi ba sœur Rosine Kaiba ba sœur Deborah ba sœur otomona lelo Shabani ba maman Lorbongo et ça la copé au singa pe nzambe ki un jour ngape na mona bana ngabo. Oui, na singa ngapa nzambe esa nzambe en tout cas bana obakinde musika tombe etite na bango ekosila na mona bango ba progresser na makambo nzambe na bango etali koyemba esa nzambe en tout cas eloko même na osambela avant na loba amen na ba nzambe bana oyo pesinga lokwa likabo mima bango musika surtout na eloko babengi ya koyemba okuna na mboka tata koyemba kana koyemba mboka. Vraiment merci beaucoup mais maman bandeko baolanda biso ya chaîne biso ya biso podcast TV. Je sais que vous êtes toujours branché bolanda biso awanga yo pene ya mama ya ba grand star na biso bana biso o ba mema biso vraiment na adoration kitoko. Maman na habité soki okopesa liloba nini bandeko baolanda biso soki ko wakambela moko boye na bandeko baolanda biso awa. Merci natondi na nzambe na chaîne oyo libaka ya koloba ete nzambe apambola ntoka chaîne oyo ekende musika ndenge ba chaîne mingi etangama oyo pe en tout cas etangama parmi ba chaîne oyo toyoka na basango ezokende musika bino pe alobi ete chaîne oyo ekende musika pe bapartenaire bazosoutenir bino na chaîne oyo nzambe atika bino te souci pe posa ezali ete bokende pe musika. Merci. Merci beaucoup mais maman mon boss nangai ici kazalaki azalaki touché tant que bana baoyemba et ça qui est plaisir abi non na pe na le côté mais ça arrive ne fils que moi un petit rien mon koboye
un petit rien juste ka pour bana ba mélanger motivation parce que et ça là qui est bien té mabi à la longue nga mona binde non ça pour na banu nga na moni nga na tika na bana oté na organise la proche na bango po na bénéfice ya kapé na grâce oyo baza na yango. Et alors bon ça va ki na nga pesa na maman liputa. Pesa maman liputa ala ta liputa po abota bana o baza pena na grâce. Ebsen abaki pesa maman liputa ala tapena po azana grâce aboti bano bazana grâce yango abena pesa maman puta abaki na pesa boss. En tout cas merci. Vas-y yango na mpe maman to. Amen. Alors ba pia ebsen ngai ne fils que un J kaka mo ke ati awa bana bamela J abe pesa yango na maboko ya maman pena po et ça là qui est malade mingi. Merci beaucoup. Merci na sepeli. Merci beaucoup. Wana tozozonga toujours. Tozongi na ba grand star na biso toujours. Toi adoré Dieu ensemble na bango. Mais beaux appétits, restez-vous toujours branchés. Tobina, to sepela pe to kum sanzambe. Merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Maman opesi biso kombo na yo pe oyebisi biso zali nani pa bana o bazoyemba kitoko makasi bwe. Kombo na nga Ntavuka Sophie ngai nde mama ya Pasteur Philippe oyo bazoyemba wana baza bakoko na ngai nzambe apesi ngai likabo wana ebandi na tata na bango eye na bana naza na esengo makasi na likabo nzambe apesi nga eloko na kosenga epa nzambe esuka na nzela te ekende liboso ti place ye moko akolingela na nga susi na nga yango wana eza likabo eyaka pamba te nzambe atiaka elembo mpasi ye moko alingi lokola ye tata na bango abotama mosala na nzambe asangi yango na théologie te ayekoli yango mpa motu te abotama nango parceke ngai nde motu nabokoli ye témoignage ya tata na bango nalukila yango na libanda te ngai moko na kotatola yango kokola ya tata na bango amemisa biso ngambo te ayiba te asalaki ndumba te abunda bitumba te so oluki ye na bile omone te oluki ye na bale omone te oluki ye na karte ya mbongo omone te soko olingi oluka ye landa ye ka nsima ntina eglize wo oekute na likolo ya ba alali epa berger vi na ye ka yango wana biso mona aishi mona mokebo na aishi oyo na bible monene mo biso na ndako antukaki paster opere na aishi na bible na ke eglise na ke donc distraction ne kaka église na libanda te to memela ngambo te seke eza likabo o nzamba apesi nga na libota na nga naza na esengo makasi yango ekokende na descenda ti na 4e génération naza na konzima nasuki na nga. Merci beaucoup bokaki koko ya bana biso vraiment ye pe azanga liloba te apesi moi témoignage papa na yango otolo na yango tobukaka papa azaki ntango nyonso bible na loboko na ban ye ntango bato baosala bitumba ya za te bato baomela baolango basa n'importe quoi ya za te akaka koluka nzambe bongo ta bafrui oyo nzambe apesi ye namoni moto aza pembeni mpe akoki kozanga maloba te. Mbote mama. Mbote papa. Mama kombo na nani ozali nani pa bana oyo bazali koyemba? Kombo na ngai Merveille nazali leki ya papa oyo aboti bana wana lokola tata mwasi na bango. Nayebi te mo liloba likolo ya bana biso ndenge likabo nzamba tia kati na bango okopesa mo liloba nini? Bon wana vraiment ezali don na biso na ndenge mama boteli biso banda na ye ya liboso tokomi ntina suka toza na deux pasteurs toza na bayembi biso nyonso presque eza vraiment likabo toyembaka. Vraiment, merci beaucoup. Wana bolanda ki toza toujours wana et bongo to kita na témoignage ya batu ya quartier na moni mama mo pe ya quartier azala na biso awa to tika ete to kozala toujours pe to koluka to yo kaye pe moi témoignage pour na bana biso ndi bazala na quartier bala carte na quartier na biso. Mbote mama. Mbote papa. Maman ata konga nazaki songi ya loba oyo zali avant mais yo moko o se présenter o bandela lobo zali. Ata konga nazaki songi ya loba oyo zali avant mais yo moko o se présenter o bandela lobo zali. Bon, ngai kombo na ngai Made mode.
donc nazali moko ya quartier toza balabala moko na bano bomoni oyo o balelisi bato oyo batangisi bato misi mpona esengo donc ade fois nazalaka soki nazoleka nazoyoka bango na kati ya ndako bazoyemba na kati ya lupango bazoyemba donc esalaka nga esengo mingi donc yango témoignage nanga vraiment namoni bana mike ya boye batalent daye babandi yango mike boye bongo lobi bakozala ndenge nini donc c'est ça. Merci beaucoup. So moi mbele zali pona bana biso, moi mbela bande ko bolanda biso, moi un mot à dire encore pona bana ukoloba. Bon pona ngai en tout cas eloko na ko talisa bana ezali kaka bolingo boyokani ndenge balandi nzela wana ezalaka nzela ngo balanda teke tango lobi bakoma tala moni nde bozoyemba boye tokende sika moko boye bokomata kaka loyembo ndenge bayembaka na kati ya église na bango bazalaka bongo bazala na boyokani po boyokani ezalaka malamu mingi ebotaka fruit tango bazala na boyokani tango bazoyemba bato nyonso bazoyoka bango lolenge batambolaka lolenge bazalaka nzamba otika bango te akomatisa bango titi na ba génération par génération en tout cas yango kaka na pesi bango losako na bango. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ça toujours quand on a témoignage ya batu ya quartier. Tout moni papa na biso pas aller na biso wa mbote papa. Mbote mon frère. Papa aussi tous ali liboso ya chini na biso caméra ya chaîne na biso ya biso podcast TV. Moi témoignage sur bana biso. On s'est présenté PO Ozali. Bon, je me présente au nom de Bishop Genias Tiangubaka et na sepeli comment on a les sous bande connaît baïmbaka donc aza vraiment un talent un potentiel eza nzamba pesa bango et vu que souvent parce que la première fois na moni bango c'est par une vidéo de salangana landa bango et lelo na yo mona bango en live c'est déjà le comment pas malam. Merci beaucoup. Sous moi, Mbela, bandeko, voilà, ndabiso na chaîne abiso et abiso podcast TV. Na mon posa serviteur de Dieu. Nako, ndingo s'est présenté déjà. Donc, l'homme de Dieu que vous êtes. Sous moi, Mbela, na likolo, pour na ba na izali, isa malam. Bon, oyo aroloba, ekoki ozala ke, parce que ils ont des potentiels. Oyo nzambe apesi bango, ce sont des talents. Et là, on a rôle na bango et ça que ba cultiver yango donc ba travailler na yango parce que ça li kabo nzamba pesi bango lorsque ils vont travailler ndé ekoganga la Bible dit le ministère et les dons crient donc ekoganga pour que bato na monde ba bénéficier na ba potentiel nzamba pesi bango donc on a encourager bango ba continuer toujours na chemin oyo. Et je crois que demain ou après-demain, Nzambe otombola bango parce qu'ils sont déjà na bonne voie. Ils sont déjà na bonne voie où il y a réussite et élévation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ça toujours quand un témoignage ya batu ya quartier. Ah, pena batu ya quartier baza plein na moni pembe na ngape. Papa moko azali a kaka ya quartier, papa Mbote. Mbote. Papa kombo nani o se présenter oyo ozali osala kanini pe opesi biso témoignage non par rapport à bana biso. Bon, nga nazali moko ya bata quartier comme nga ezali mungusu nazali artiste na bango ya quartier artiste cinématographique ya quartier na bango. Tango ka bana oyo ba ezo yemba isala kondeni moi témoignage par rapport na bango. Bon, tono yo kaka bandeko na ngo bazoyemba esalanga kitoko emsu naza musika nazoka son wana nazoka sa emsu zobeta batingu na radio batu bakoti studio soki nini to na tala bwema tala batayi bazana ngo bazana mikie me bazana voix ya kitoko makasi bazana vraiment na voix kitoko ezo senga kaka baboti basala makasi ndenge ka bandi kolakisa bango deja nzela na ntongo baza mukie papa na bango atika bango te encadre bango kaka bongo kino suka bano bakozala bato munene bano oyo bakozala somo bango mutu bakosunga famille
Merci beaucoup. Wana tozozonga na bana biso po tokomi na biso vraiment wana pene na suka. Bandeko balandi wana tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Bomoni toti kozwa ba témoignage po na bana biso. Vraiment boti koyoka baboti na bango balobi pe témoignage ya bato ya quartier ndenge balobi par rapport ya bana biso ndenge ba vivaka awa na kati ya quartier par rapport ya ba adoration na bango lorsque ba yembaka comment bato bazalaka mobiliser et bato bazalaka bénéficier na grâce na bango. Et alors tokomi vraiment wana na suka ya émission na biso bandeko balandi ya chaîne na biso mais bo zapete restez-vous toujours branchés pour to suka bongote bon tombo osa sous adoration to bina na bango elongo to yemba to kumisa na bango elongo nzambe bandeko batutami o bamoni ke bakoko poussa na pona ko produire ko soutenir œuvre ya bana biso na si bomoni awa bana nde baobeta na kesi. Je crois qu'il y a matériel parfois égalité. Au coup de bois, il y a sans matériel. Autant que il y a matériel, ils ont la ningeni. Donc, bazana pour ça, instrument, bazana pour ça, il y a la guitare, bazana pour ça, il y a synthé, bazana pour ça, il y a drum, bazana pour ça, il y a matériel bongo na bongo. Et je sais bien que bandeko baolanda biso ope bako tutami bako ko poussa na pene ya bana biso pona ko soutenir œuvre oyo en tout cas bote ko zo numéro pesamaki epa ya papa serviteur na l'homme de Dieu très puissant a hauteur déjà opé sa numéro na je suis si boko benga na nzela na ye ya biso podcast TV to kangali pa mbola mutute boko benga papa boko yeba ndeni boko kiko sala et sans plus tarder na bosanité ko pesa mbote na pesi mbote na ba boss na ngai et na pesi mbote na mon papa Jise Kweditu kama kwiza na pesi mbote na papa na ngai Maya Pleuil papa o asolola kanaye Pleuil papa Sam Kunku le nécessaire nécessité bango papa Sam Kunku le nécessaire nebi ke yo zalakana o nécessitaka papa Sam Kunku nécessité bango et na pesi mbote na original la petite aux yeux bleus dans la taille acceptable original et na pesi mbote na Cynthia Tuwiza na mwasi moko kimia et na pesi mbote na Shada mwasi nzambe na pesi mbote na nga na ingénieur Josué mobali ya mbi azo sa biso to bimaka neto zo bimaboye et na pesi mbote na l'homme de Dieu très puissant Genius Tsap na pesi ba mbote bisika azali et na pesi mbote na nga lisusu na l'homme de Dieu papa na nga Ezekiel Kiakubama papa Ezekiel Kiakubama l'homme de Dieu o azana conseil monene papa Maya Play bomuna babloko aboye papa pasteur Kiakubama Ezekiel bomuna bilo aboye bablo yo linga yango papa pasteur je sais que vous a déjà touché au benga numéro ya l'homme de Dieu ceux qui essayent tout donc non le bagou ebeliti na pesi mbote na nga na groupe cinématographie Parousia sans oublier papa Mungusu Daniel Milabou na pesi bino na satumbote groupe cinématographie Parousia Kalate Bobangate Kalate Masolo ya bien Ezoya na groupe cinéma Parousia. Merci beaucoup tozongeli bana biso tozo bina na bango elongo tozo adorer Dieu na kimate ngana zape na bango boyo kanga pe na kota na nkunga boyo kanga pe na adorer na bango elongo apena na voix na zida technique apena na voix donc restez-vous toujours branchés et beau s'abonner toujours na chaîne na biso ya biso podcast TV la chaîne éducative la chaîne qui change l'atmosphère médiatique beau commenter toujours ba émission na biso beau partager toujours beau liker toujours ba émission na biso et ko sala biso malam et à suivre Olo benga kinga pona suka na terate nakoma kino na suka ya mo bembo nanga bongo yolaka kingai ete okotika ngate ete okozala nanga kino suka ya nzela atana kati ya mai
ekolite yo nde obengaki bango sala ndenge moko na nga Yesu mpona mipepe koya bomanga yango luna yo kino suka ya nzela yokambaki Israel butu na likonzi ya moto moi na libata yake mo kino mboka elaka lelo yokokama ngai nasengise miso nanga emona lipata yake mo fadanse na motema nanga oyebi motema oyo Yesu likamo bimbase na yo soki yote nzambe nanga nani akosunganga wana nakobonde akanga pesanga ya lokolo naebaka tango nyonso ete otikinga te ata na kati ya mai babonge pe mipepe otikaki baekoli te yo nde obengaki bango sayane moko nanga Yesu mpona mipepe koya bombanga yango luna yo kino suka ya nzela bakatanga bakama molimo bokoko bapesanga eza kombo na Yesu singa loketo nanga eza kombo na Yesu sekraba wema nanga eza ko aina koma mosantu bulelela oh bulelela nzambe nanga ana koma mosantu bulelela oh bule na beleli yo liso ya kobeta na mayezo tungisa ngayo na beleli yo liso la kobeta na mayezo nyokolanga kolo na bilembo kolo na bilemba sali nine akomisingele mbonene nzambe nanga kolo na bilemba kala yorokotaka moto nase okomisie moto tina wana baninga bakomona bakokumisa kombo na yo uta ebandeli ya moto okamataki sekutulu eloko ezangi nango tina yango osalelaki moto elingi koloba se boye eloko ezangi nango tina epai nayo eza na tina oyo ozali nzambe ya moba yemba yawe yawe na nani nende Yesu yawe ozali nzambe nanga moninga nanga yatango nyonso se Yesu nzambe awanga nakanga te atangai nazangi bapota ya motema nanga yokausi yango Yesu nazala kikati na pasi yotikaki ngate lolenge Mose atombolaki nyoka motako kuna nesobe mwana na pate atongwa milelo wete ngana yo tobi
bikisama. Oh, soki yo taleli bomo eko changer. Soki yo tali e bomo eko changer. Yewane, kuna na lola. Oh, nakoyemba, oh, nakobina. Sebona mobali oyo alangwisanga Yesu Masiye nalingiye oyo yewane kuna na lola yewana kuna na lola tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te